accepté de porter la lourde destinée de plus de 80 millions de Congolais. Par son inventivité, Joseph Kabila a su libérer les énergies fécondatrices pour que les Congolais accèdent aux délices de ses richesses naturelles. À 47 ans, le Raïs quitte le pouvoir après un parcours difficile et complexe, parsemé d'embûches et d'incertitudes. Congolaises et Congolais, Ngai Patrick Bologna, Ndekonabino, président et parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, Narosenga Nabino Boye Bake, likambo ezoko la biso coronavirus, eza likambo ya mabe. Et comme likaka awa na Congo te, et bandaki na mokili mobimba lelo, toza na difficulté, yangonde na sengi, ndenge zalaki avant tokende ba élection na sengaki na ba congolais banso tokende kosala enrôlement et puis elekaki malamu pe bomonaki élection ekendaki esalamaki mais lelo likambo ezo komela biso na kati ya mokili na kati ya mboka na biso RDC ezali likambo oyo ezali très grave to sala nyoso to se protéger ko se protéger et a ba mesures d'hygiène OMS est en place pour nous protéger baninga na yo moko pe se protéger. Au sokola maboko na mai na savon aux huiles papier au pangusi au boaki na poubelle au kutani na muninga au pesa mbotete distance et puis soki olingi ko éternuer ou bien kokosola o tie coude na yo pona ko protéger baninga yo pe o se protéger ko simba misute ko simba zolote et puis soko za na moyen o lati masque pona ko se protéger pe o protéger baninga soko za na eloko ko sala te ko bima libanda te vanda na ndako ya ngonde na osenga na biso banso to za la vigilant pour permettre biso to kutana lisusu to solola to mema makambu liboso pour que to sunga mboka na biso boye bake ba congolais ebele na libanda ya mboka comme awa na kati ya mboka na biso bazokufa ezali blague te yango nde na kosenga to sala nyoso ke mboka ebeba te to kufisa bato ebele te nzambe abatela biso tozala pe na kimia na mabota na biso. Merci. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu et les lots, nouvelle belé. Yebisandeko, que nous sommes déjà en direct ici dans la télévision Sky 711 à partir de 13h30. Micro dans les 14h, les 13h30 jusqu'à 14h. Alors que Dieu vous bénisse. Avant tout banda, tout le monde nous anniversaire, il y a AVC, autre vision pour le Congo, AVC. Il y a Maître Didier Boudimbo, va fêter 4e anniversaire na Bango. Alors, suivez et nous allons after this video. Thank you. This
Welcome back sur Welcome TV. Vous venez de suivre les images de Bomoni, Maître Didier Boudimbuya Baroya Matete. Parti naïe AVC, autre vision pour le Congo, bah, fêter 4e anniversaire na Bango. Alors, nous avons vraiment le Mbangu, tout dans cette vidéo, tout à l'heure, arrivé à Emmanuel Ramazani na Kinduku, na bomona, binomoko ndenge batu, bazala qui est belé, et nous allons voir aussi d'autres vidéos, bomona, Serge Kadima, de la même manière qu'il a parlé de son chef Boyo Kabinomoko. Pas de commentaires, Boyo Kabon comme ça dans le labino after this video. Thank you. Lorsque l'actuel pouvoir arrive, le président Joseph Kabila fait la remise et reprise avec le président Tshisekedi. Il lui donne un héritage. Le président Joseph Kabila, quand il prend le pouvoir, il n'a pas trouvé de réserves de change. Il n'a pas trouvé de matelas financiers dans ce pays. Mais le président Joseph Kabila permet au président Tshisekedi, il lui laisse le fondamental. Il lui laisse les réserves de change de 1,2 milliard de dollars. Sur le plan politique, la mise en place des institutions de manière démocratique, c'est aussi quelque chose de fondamental. Le président Joseph Kabila nous a permis d'avoir les institutions de manière démocratique. Sur le plan économique, à partir de 2001, que nous avons commencé à connaître la croissance dans ces pays. Pour la première fois, sur 18 ans, à la fin de cette année, je vous informe déjà que nous allons connaître une récession, c'est-à-dire une croissance de moins de 2%. La croissance veut dire l'accroissement soutenu des richesses d'un pays. C'est-à-dire que depuis que le président Joseph Kabila est là, nous avons enregistré un accroissement de nos richesses. Le pays était désarticulé. Le président Kabila a construit le pays, il a mis les fondamentaux, il a créé des bases qui permettent au pouvoir actuel de spéculer aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé des fondamentaux, parce qu'ils ont trouvé un travail qui a été fait. Le président Kabila reste un modèle pour l'Afrique. Mokonzi Abule azali na susi mingi tangu tuuti na confinement malamu to pesa maboko po tala kaka nkamba ezana rendez-vous ya munene mukili mubimba baza kuzela po tangu ya centenaire jibule munene ya Lingomba oyi bandemi na Afrika wa na tangu ete Afrika ezali na ba crise ya ndenge na ndenge. Mais biso pe toza kosala défi que Afrique pe amonisa monene ya Lingomba euti awa na Afrique etamboli mokili mobimba. Donc lelo toyi kopesa tata mokonzi Abule nzambe mulimo santu maboko na biloko ya musala.
biloko bya ntina parce que tala mise yango wana tala ndenge eza ye moko aza kusempose ke mwindu moko te na mokili atonga mise po abatela bokoko na ye ezalaka te me biso mpona bilaka oyo toza kozela mpo nzambe aza koluka bongo la mokili donc tomemi biloko ya mosala ye ntanda ye moto ayebi ndenge binsu bizali na kati na mutuka papa akanisila bana ya Congo Central basepela soki papa asengi likambo soki papa asengi yo likambo ezali nzela mpo alingi apambola yo okozwa lipamboli ya pamba te na tata nzambe ezala mbuta muntu Esau tata alingi apambola ye me kende oboma nanu nyama na zamba soko bomi nyama olambi yango nde umemilanga ina kupambola yo me mama mutu asalaki biso makambo bisala sala soki plan ya nzambe pe alors lipamboli ekei na Yakob ajuika kataba na nsima ya ndako tangu moninga ke koluka nyama na zamba ye aweli sikolamba ti lelo kasi heureusement ke tate molimo santo alobi yango lipamboli ya Jacob esili en tout cas bana nyonso ya Congo Central soko bimisaki toli soko bimisaki barre de fer eloko nyonso bimisaki Yerusalem amoni yango donc yebete mapamboli osili kozwa mango soko tungisami na ndako na likambo fukama papa kulanda yo ke nzambe na biso kasi biso nde basaliti na lokula na belibo inakusala lisusu malamu longola maladi koko supe kusila na yango poto zali connecté na yemei tata molimo santo sino tuzali na isengo ke likabo yebuti Congo Central ndenge koti boy oyebi ke biso tolelaka pe présence ya papa asali bambula anyatelaka biso lisusu kuna te asoki bitumbu soki makambo tosala soki nini ayokela biso mawa message ni kopesa bandeko nyonso oyo banya kolala mpona mosala oyo mutu azotonga nkamba te azali mutu aza komiloka parce que sima ya vina yo awa kuno zokende nini otindikaki kuna oyo kokumila kuna mutu nyonso azotonga awa aza komitongela na Nouvelle Jérusalem tango totiki na biso eloko oyo nde okekozwa biolonaki po banki ya solo nde awa moyibi akokota te ekozwa peruye te ke ay nyonso egagi ebebi donc yeba ko vivre awa me bongisa ndenge ko vivre lobi tango molimo na yo epemi na yango babola pe bazana Nouvelle Jérusalem otonga makasi te oza mobola donc bana ya Congo Central likambo izana makolo na biso lobeke baloka yo ko comprendre ta sens moko ya likambo te mwana nyonso ya Congo Central azana kati ya Yerusalem ya sika tobongama oyo toye tokoba kosala boye nde tokokoma batu minene na molimo tokozala pe na bozwi na molimo donc wana message topesi na baninga ya solo na komba tata mwana molimo santo papa journaliste donc merci Congo Central depuis le 23 juin tozwa message ya tata mokonzi mabule ete tokotisa biloko bya bitongi Yerusalemi papa représentant provincial révérend Ndungi Mayilwa Octave alala ki pongite abetaki likofi na mesa pona kokabula biye bisengeli bande ko basali na niveau ya Congo Central toye na 186 tol ya BG 28 3 mètres toye na barre de fer 577 barre de fer toye na 191 pièces ya triplex toye na 467 sacs ya ciment toye na ba clou de tôle ba clou simple na ba PVC voilà biloko oyo te ko tikela tata mokonzi mabule po ete akoko continuer ko sala misala ya mise tozongisi tozonga ko bongama tozongisi merci na bandeko nyonso ya province ndenge mokonzi uti ko lobango ba oyo ba participer pe tobwaki mbela na oyo nyonso amoni ke asala kite peut-être na doute est-ce que ya solo biloko na biso ko koma na nkamba preuve yangoyo camion yango etelemi awa ezali ko décharger camion eza presque na 26 tonnes eza kule na kati ya biloko oyo Congo Central apesi oyo apesi te mbala sima zala na susi wana oyeba ke tata nzambe soka sengi yo pesa merci.
Welcome back sur Welcome TV. Alors, to zongi bomoni bino moko ba image ya bomoni Emmanuel Ramazani na kindu kuna bomoni plein à craquer. On a vraiment commentaire exact parce que TV za radio to bomoni bino moko et vous avez écouté président jeunesse ya PPRD Serge Kadima comment il a exprimé sa pensée boyoki et puis bomoni ndenge batakimbangiste bazo sala bateau ya Congo central bakendaki pona ko pesa quelque chose pour la construction et la temple. Alors c'est très important. Moi vraiment na tchaba commentaire exact. Alors bandeko bazan a besoin de contribuer, c'est pour leur bien et ça vraiment bénédiction et ça la kalipambouli ceux qui ont contribué pour na ko assister na biloko ndenge on a passé GC na zamona nkelo na ebi elo na zoloba. Alors contribuer pour l'avancement ya musée mausolée oyo salamana Kamba. Très très important. Alors on a le biloko moko pour moni na background nanga bozomona la komi libérer Vital Kamerhe. Et ça n'a pas makambo ça la mara mingi na mokili mais na Congo ça la mandé mususu. C'est seulement au Congo tout le monde a que bazoko appuyer mutu a violer mutu. So bakangiye bazoko appuyer bazoko télé bazo défendre écouter que c'est ça vide makambo belé. C'est aussi au Congo que biso no sito yebi. Quand que poso na tcheke ba libéré nazo ko appuyer ba libéré naza ce qui na évité que il a détourné na lobby il a détourné quand ça peut être que non so nazo lo bango boyer o lensi peut-être quelqu'un mutratini ngana baté eza ngamoko et ça langa pasi ngape na zaki les premiers à la condamner mais lorsque l'a condamné ba chaka ba pesa ka 20 ans na ka pasi na motema moko la preuve en est que biso moto moni ba marche zo sala mapona aza la libérer. Le monsieur maintenant il est malade. Na moni logo ba que no bombele na prison te. Attention bo bomie qui ça ngo échanger pour na yete bo pesa et liberté provisoire aza ba soin approprié. Je parle tant que pasteur. To ko kanga motema te dozala motema ma benengi wana ko kanga mutu aza malade. Même si ba musu ba na ngana nini ba bio me pasteur o mususu kuna sala ba 20 ans ko fatene ni me Vital Kamerhe aza mutu mususu. Zana ibsa bino lo moko. Vital Kamerhe il sait que na Congo batu ba détourner rambongo. Il est pas détourné mais nenge nini kaka yé a que nous abattant donc ils ont un sens cité. Tokoso aza condamné déjà mais comme mutu esali passe na ko kanisa bazo boile ba liberté provisoire mambebele belé et puis payer ça payer à ba voler. Payer ça payer batu bazo iba nazo ko appuyer ngote. Mais na linka ke na expliquer batu to la kamera na motema ya mawa. Les voleurs là sur la croix Jésus l'avait pardonné et à mon akilola. Alors ça me pousse à un verset biblique autant en lelo. Nous allons partager quelque chose dans le livre de Luc chapitre 1er à partir du verset 56 tout en rapidement ensemble. Luc 1er à partir du verset 56 à 64. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis au nom de Jésus Luc 1er 56 à 64. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfantant un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a pas à ta parenté personne qui soit appelé de ces noms. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Alors Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom et tout fut dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il appelait bénissant Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe vema apambola bino passage oyo na teya kango dans notre église les jours que na teya kango na niveau oyo na otela bino lelote. Ndenge modèle na teya kango ndeko moko après mateya yebisinga bi pasteur na yoka na nuteke mateya o ndengo tengi na yoka ngona nute. Et lelo nazo teya kaka même mateya passage oyo
maintenant tu es un différent. Alléluia. La Bible ici nous parle de deux personnalités. Zacharie et Élisabeth qui est sa femme. Et la Bible nous dit que bazalaki stérile, moi c'est un botate. Et pendant le temps, moi ça botate, bakumi mikolo. Et la Bible nous dit, un jour, Dieu les a visités. Lorsque Dieu les a visités, et la Bible dit que Marie, la mère de Jésus, ayaki kovanda naye pendant 3 mois. Marie, qui est la mère de Jésus, ayaki kovanda na Élisabeth pendant grossesse naye pendant 3 mois. Alors la Bible nous apprend ici que lorsque Dieu les a visités, et Marie et Élisabeth a tombé enceinte. Alors, quand Élisabeth a tombé enceinte, nouvelle est qui est éparpillée partout. Ba voisin, ba yoki, donc c'est là qui bango est sengo, parce que pendant longtemps, ba comme il a âge avancé, ba ça qui n'a idée les sous-souté pour ba côté déjà ba monopause. Et ça qui est loko moko extraordinaire na mission na bateau. Et batu ba outide partout, ba ya batala mwana oyo Élisabeth abotak. Et pendant ce temps, je vous dis que son mari azalaki déjà mieux à l'obarate. Donc mieux en d'autres termes, mieux à l'obarate à yokarate. Parce qu'il avait douté de quelque chose. Alors la Bible dit que tango abouti bato bayaki kotala mwana. Bazo benga ye na kombo ya Jean. Et na kombo na kombo ya Zacharie. Bazo benga mwana na kombo ya Zacharie. On l'appelait Zacharie. Pourquoi? Parce que bayebi que papa na ye kombo na Zacharie. Tango mwana bote mpe mwana pesa na kombo wana Zacharie. Premier jour, on l'appelait Zacharie. Deuxième jour, on l'appelait Zacharie. Troisième jour, on l'appelait Zacharie. Quatrième jour, on l'appelait Zacharie. Cinquième jour, bien-aimé, on l'appelait Zacharie. Sixième jour arriva, on l'appelait toujours l'enfant Zacharie. Et septième jour, l'enfant, on l'appelait toujours Zacharie. Et le huitième jour, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque ils ont essayé d'appeler l'enfant Zacharie, maman a dit non. Mon enfant, Bogobengakaye Zacharie te. Il ne s'appellera pas Zacharie. Son nom, c'est Jean. Alléluia. Alors, Batou, oh, bah, il y a circoncision. Circoncision, il y a circoncision. Bah, la Bible, non, la famille n'a pas besoin de comme Janté. Alors, et ça, il y a douter, moi si azoye c'est parce que c'est la révélation nous allons étudier la pensée ni dans la carte d'écriture oyo. Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu alingaki asala eloko ya munene na kati na famille wana. Alors tant que bazo benga Zacharie, alors moi ça zotala poussé par le Saint-Esprit le 8e jour, il a refusé. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y aura aussi un 8e jour dans ta vie où tu vas refuser les noms qu'on t'a collés. Alléluia. Il faut refuser aussi d'autres noms qu'on te colle. On ne va que non, comme moi, alors, la femme a refusé le nom de Zacharie parce que Zacharie veut simplement dire, Dieu se souviendra de toi. Kenzambe agokanisa kayo. Alors Dieu a voulu faire quelque chose de nouveau. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour nous enseigner. Je suis en train de venir d'enseigner une personne aujourd'hui. Nzamba linga sa eloko moko nouveau na kati na famille wana. Alinga kite ke mwana wana vie na ye ezala lié na passé ya pa ba parents na ye. Alinga kite ke mwana wana vie na ye ezala lié na ba pensée ndenge bato bazo kanisa. Peut-être ba mona ye ke mwana wana lem suzo nezala ke lokola papa na ye. Mwana wana mis nezala lokola papa na ye. Il fallait zaka mbala mo kombo ya Jean. Alors ba challenge ba bi ke non, na famille na bino bozana muta kombo wana te. Alors, papa ayoka kate, papa za baba na miniti wana. Balobi ke, ba tuni papa. Asala, ke kombo ya mwane gozala nini. Papa sengi tablette, akoma. Bazala ki surpris, papa komi que son nom s'appelle Jean. Et au même temps, la Bible nous dit que alobi malamoko. Alléluia.
C'est une révélation. Parce que Zacharie et Kolobake, Dieu se souviendra de toi. Mais Jean et Kolaksa Yahweh, la grâce de Dieu dans la vie de cet enfant. Alors Dieu voulait que cet enfant puisse vivre dans la grâce de Dieu. Alléluia. De la même manière, je suis venu te dire, kolingate batu ba collé na étiquette oyo ya passé na yo. Peut-être que tu as fait des choses oyo batu bazoye bisayo que tu vas échouer. Il faut refuser ces choses. Peut-être que toi tu as fait des choses oyo batu bayebi que dengo sala makambo vine ko bongate. Non, peut-être ba benga yo amela milangi que yo robota te. Mais nazoye bisayo, il y aura un jour que Dieu viendra te visiter. De la même manière, il a visité Zacharie et sa femme. De la même manière, Dieu te visitera. Parce que Nzamba lingi que vie na yo, et à la vie, il y a passé te, vie na yo, et à la vie, oh, batu bazomo na grâce na yo. Oko za la muto ya sika. Alléluia. Nzamba lingi que obanda sika. Parce que biso to za ba projet en Nzambe. Lorsque Dieu a dit, il nous a formé en nous des projets de bonheur et non de malheur. Un projet, exactement capacité. Lorsqu'on fait un projet, babandika na tawana. Alléluia. Nana ebise loko moko. Ata batu bazo cha fait na vie na yo. Ata batu bazu que non, ndenge zana ba komi ba tie point. Laissez-moi te dire, tout na ba architecte ba yu makambo. Ce qui un dessinateur, un architecte, alinga dessiner, abana na point, abeta point. À la bandi ko dessiner. Nzamba ko dessiner au cas na place bâtir point wana parce que ta vie et ça makambo a passé ta vie c'est la grâce de Dieu, ta vie et ça makambo ya sika. Il faut refuser les étiquettes que les gens te donnent. Alléluia, refuser les étiquettes. Ko boya ka étiquette ya kombo batu bazo pesa kayo. Ko boya étiquette ba raison. Oyo batu bazo loba, il te donne des raisons. Oh ba ba monique na raison bazo loba. Non. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne. Laissez-moi te dire, entre parenthèses, au moins, si vous avez dans un pays, un président a saliné erreur, ou bien tangi caporal mona comme un général. Caporal wana, a comme un général wana. Non, on peut s'abîmer un exemple. Il fit un jour, un roi azotambola na kati, na manifestation azo visiter ba généraux ba lieutenant zota talabango na cheval na ye. Alors cheval na ye elingaki alinga kwesa ye. Un caporal aye a soutenir roi koité. Tant roi telemi atalié. Alobi, merci mon général. Caporal on a ni na za ba caporal, roi alobi na merci mon général. Et vous savez ce que le caporal a fait? Azui, place à Vandaki à Telemi. A Keko Vanda, place ba généraux ba Vandaki. Ba généraux ba Otalaye, ba bimeyo. Oh, ozomo na teke place, ce n'est pas ta place petit. Ozomo na garde na ote. Azotala ka bango. Ba bime non, le roi awa, eza place ba généraux. Alobi, ayebisi bango abi. Le roi a dit, je suis général. C'est qui décide. Si vous voulez que bozo tchatembe na ki général nanga, allez dire au roi, nous avons notre roi, le Seigneur des Seigneurs. Laisse que le Seigneur te lève. Oh, na communauté na souka, na continuer histoire oyo, na continuer message oyo, na kotango na Facebook na pourquoi, na continuer message oyo, alors nous allons bien vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Thank you, bye bye.
le pacificateur en mboka na nga Kongo yo. Mobala mama amida chature papa ya bana ebele libérer le pacificateur botika ye ya panda na dunia amokula te bana na ye peuple aleli mpo na veka oyokela biso ata mwa mawa oyao. On dit pardon à celui qui t'a offensé, courage à celui qui vient de trébucher. Singa famille katana kateo baninga bobanza bisika bouti bino na ye bamvula bitumba moi penza la mao ozalaki kotambola lokola bana mapasa sude kole sere bana enyanya lelo bobwaki wapio kamere lelo lokola enfant podi génie force sans verbe azela kase ya nzambe. Entre les marteaux et les clous, ce mot paraît insignifiant, que dire encore? Sa phrase d'allégresse viendra que de nous, peuple congolais. Tokanisa misala na ye na Congo yo tokuta na ye mosika esipi to désert mer rouge tolonga pe bitumba elongo na kamere. Les peuples d'abord souci ya patriarche Etienne Tshisekedi pe ya peuple congolais tubwaki wapyo depuis lipanda malgré les multiples guerres tozalaki kaka na eliki ya nzambe akosala Kasavu Buchombe Lumumba na Mobutu 1+4 ye pacificateur asali ya mingyo bolamwe polaka te ata kobendana na famille totala ye na livre ba souvenir Genève, Nairobi, Kinshasa botambolaki na ye lokola mosapi na linzaka o elelo bakongole yango yo libérer les pacificateurs toleli mpona vita kamere motika kamere ya bakongole. Yesu Kristo alimbisa moyibi bazala nene kulusu barebele baboma 50 millions bakongole motema na biso boboto kasi tolimbisa basusu bakoma badepute basusu baambassadeur baministre pitié 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 boyoka atanana na numawa bobanza bisika bobuti bisika bokomi bokabwana bwani bisika bokomi bobongisa mboka soki mabe bolimbisa soki bozaba bobongisa kasi na Kongo yo tokuka bwana jamais kasi na mboko yo toujours la paix toboyi makila na Kongo yo toboyi ba brutalité mboka bakulutu batikela bakongole mboka simoki mbangu abundela mboka lumumba abundela mboka Laurent Désiré Kabila akufela mboka ya Fati Beton Kongo tolingi boyokani bakongole tolobi non tolobi libéré botika Vital Kamerhe afanda non libérer les pacificateurs botika la biso les pacificateurs Vital Kamerhe ya baleki mosangisi ya bato mosangisi ya bikolo veka libérer les pacificateurs
sata moko ya malamu na yo na 1+4 na bisika tokomeli asa bana na basi te oyo batunaki bapesa yesu to bana na basi bato baboyi asa ndeko na biso bakongole olingi kaka bobuma ye kasi boyebi oyo asali na mboka Congo alingaka nde kosangisa nde bato FCC, Cash, Lamuka, IDPS, pour l'intérêt de la RDC, tous nous sommes un seul homme. Bokabane Tongaka Ekolote. ebele na mboka oyo Kongo oyo baboma moko oyo Kongo yo likambo nini bazwaka solution te o Kongo eza na posa ya kimia pitié